Anango. Le sowa Mwana. Ndo kita grave te. Nama kamusu na lobia soki za mabe na moko. Oeba. Eta libino. Obi bêtise. Obi bêtise. Obi bêtise. Le solier. Yangwane lo lobi. Dans lobby est. OK. Obi signification nango. Tadi. Et tapa maman ndé ba hôtel biloko bibisi na muno. Tadi. Na lobby nini? Ndo wate. Alo bakaka. Obi eteke. Na lobby ndo wa. Bongo eza ndo wa eza do bêtise. Omoni na attaque nanga bandela ki mongo nyonso to lobi tiango na attaque ata 4 fois. Ba bêtise. Moi je n'ai jamais été orgueilleux na finanga. Pour nous on a zana kinsa sulu ba makamana te. Na banana ya poto nanu na binga yote. Non na sulu na auto zaka simple bureau ya sikura. Kinana kinki usala ba émission bureau de mambadisha sulu ba n'importe quoi. Il a wata moi chemise parce que mo yebi ndozana na garde-robe na suba bingi yoto kinde fit. Ata na pas ministre mo ozata na la maman ya bureau la tati. Suba lobi Que l'humiliation. Que l'humiliation. Ozana nini oke muta kokotila yo neti poison yo bachelo na yo na ndenge na la actualité na yo na ndenge na yo yo ya osumbi makamba bato osala ba analyse o bando basali yo boye o basali yo boye bachelo poison bisanga neti yo muta bachelo poison po azwa nini ozana nini oke muta kokotila yo neti poison yo bachelo poison neti muta théâtre bachelo poison po bazwa nini po yo moko yebi ndozana novana no pa bambara ozana eloka malongati kolinga te babanda expliquer ba réalité po bozonga na TV oyo olobana batu ke banda bokinda poto bokoma borge ibutu sala reconnaissant nga na kabilo ata sanfa nanga na peso elamba olata ta pantolo wana na ovana na kongo na kipoto. Que l'humiliation. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
m'excuse. Voilà, merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à Sarato la télévision. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Voilà, le Code de bonne conduite Yango et Bandi Lissous. Je pense que c'était juste sur ce plateau. Nakiti Oyo Moko, Nabacheno Mibale, Nauti Kotanga, Bisika Boni émission Oyo et les Kaka. Tadingala pa, Tomeme la Rabino, toujours Makambo Bino Bolingaka Mingi, Makambo Bino Bosepelaka na Yango Mingi. Merci parce que le 48 heures, il y a l'artiste comédien, le président Mike Ladichesse et Outaki Bongo aussi la média bon lokola ndenge balobaka l'humilité précède la gloire. Il faut qu'on mekiti sana bisika oyo oyebiete mabeza la ki oye omekiti si pona koluka moyen nzambe atombola yo. Enfin Mike Ladichesse a uti kosenga pardon kasina kata pardon na nani oyo azoko gagner, nani oyo abimi lâche, nani oyo bamatisie bagrade, nani oyo azui le kumu. Est-ce que c'était important d'abord de passer par l'action et puis à la fin demander pardon? Et pourquoi ne pas d'abord réfléchir avant de poser acte obiso tozo kendaka ko poser wana et puis ensuite à la fin Ibutu en justice bientôt avec le président Hans Luzolo. Il paraît c'est ça par rapport à ce que nous avons appris, mais awa na émission na biso tokole ki sa Ibutu et puis tokole ki s'appelle le président Mike Hans Luzolo par rapport à Makambo o ezo koleka. Je pense que bazo continuer toujours kokundo là. Voilà, bon de livre fongolanga na nos caméras. Est-ce que Sarah Kianza, ma petite sœur depuis la Belgique, je t'avais déjà dit que tokozala awa maman Bijoun Ketani, un grand merci à vous maman. Parce que au Bongana, papa Leka Jean-Pascal, papa Leka Jean-Pascal, là où réside la confiance de Maman Bijoun Ketani, le président de tous les Congolais depuis Lié Joana, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakalanzinga, la Cour suprême. Merci beaucoup, Maman Deborah Lubanda, Tokosala Kande, Tosolola Kiwana, Ekole Kaka, Bongo, Fifi Wechi, la star. Kilo à ma mère à Calgary. Ouais, on a Maman Deborah, Maman surprise. Donc, c'est-à-dire, dans le poteau, il y a des femmes à vertu en fait, des femmes capables, des femmes qui craignent Dieu. Soit lobby, na 8h45, donc c'est-à-dire, soit lobby qui nous salango na 8h50. Avant 8h50, Koka, Yessi à Saliango, Bazé Belé, Maman Bijoun Ketani. Merci, Sarah, Mbote. T'es bois qui l'en a un fan. Nayebi, Sarah, je te salue d'abord, Yomo. Nayokate. Et c'est Sarah, jour Nini Opena, to sala une émission, que tu to sali émission de Bandi. Je suis à Botaline. Je salue Maman Nathalie Nana Moussibou, je salue Président Bébé, je salue Edengako. Groupe SCP Lissanana Takaza na Pesiombote, Bambote na Tata Po Fapekato, ma grande sœur chérie, Président Bébé, la présidente Maman Nathalie, Angelos Karouane, Général KS, Debo Bouchab officiel, Dalia Onyema, Sela Kike, la Rose Bonga, Sarah Abouel Eliezer Kanou, Pamela Kabeyawe, tu Edwige Kalala, Papa Edi MK, na Pesibino Mbote Makiala Kumba, Sol ya Bambemba, Fatou Dukonti, Sol Mbemba, Mbote na Bino Yangwana, en tout cas, ba meilleur fan du monde, les Andebino quoi, ba fan instruit, na Pesibino. Bambote bele pe na ba sponsor nanga babi Nana Takaza SCP Lisezo ya kuna. Nana Takaza ka omoko. Oh moko oya wana. Ça déjà relep nae. Tozana Jimagique Adassa. Maman Adassa, maman diplômée. Tozana Majabu Gospel. Mais attends, poudre te. Moi te fait tout ça ah aba fait là. Tu continues maman. Continue aux oboaka des grandes dames. Lokola ba Nana Takaza, ba Mama Tatapo et Fabricato. Nabi Yoza epelate, oza kalunga te, osala ka comédie te awa to sala Tadi, yo yebi ote.
Tu sais que au Banaki dédicacé Batwa Mounen, il y a Motouya. Madjabu Gospel, Azir, Fondation Sarato, la gamme Moulato. Mais t'as dit, mais donc, quand la tête plateau et les autres ont fait na bâche. Et puis, tu as Emmanuel Group, voilà, maintenant à Dubaï, t'as dit, on a mené ça, sorry, aux ans et l'eau, on a eu Somba. Et à Kishasa, dans moins de 50 jours, Emmanuel Group. Kalaming était pour ce passeport, non? Donc, ngocha voiture, biloko ndaku, nyonso obapina mutuka. En tout cas, biloko no ezala assuré puis ba ekoyiba mate obungisa ta lutu te. Oh, nangina sala bo nangina voyager na ke Dubai pona visa bo na boye. Emmanuel Group ezawana erosunga yo tadi. Atoza bango Emmanuel Group, omoni ngoza a. Omoni ka ke billet aller-retour, hôtel, dépenses. Nangwa kosombela nga mutuka kuna Emmanuel Group et sombelo mutuku tindi mbongo et sombelo et chelo na conteneur yé awa pour récupérer voiture na Emmanuel Group fallait que na direction commerciale. Ouais, yo za no saba. Est-ce que on a pris tu sais qu'on a pris le temps pour parler de Emmanuel mais jusque là na direction commerciale. Non, aux informés té. Facture na énergie. Parce que nous informés parce que non, mais vous ne pouvez pas m'informer comme ça. Vous ne pouvez pas m'informer. Bon délivre, nous sommes en joie aujourd'hui. Ma nièce a eu diplôme d'état. Casto so pas poudre. Théa. Yum to pesi idée. Non, nga no laksa adasa. Ah, laksa wapi o? Adasa. Kombo ya. Tala non bon tala yate. Ça arrête un peu donc avec ça. T'as dit oui que na comme bango comme 6p na ko vanda na osuste. Yo ko tala te. Je suis pas hypocrite moi. Oza pasteur. Nazaka hypocrite mais je respecte le principe, c'est ça. Chez moi c'est ça. Bien to cha poudre awa. Té to cha poudre et to kene kuna. Et puis poudre té milik. J'ai pas le temps de regarder. J'ai pas le temps de regarder. Tala ji magique adasa te. Pour un respect à Bato Ebele, ceux qui sont en train de nous suivre. Je respecte tout le monde. Le colo c'est un peu déjà maloba donc non makamdo qui t'aggrave le so était que mais le bagage ouais mais tout ça n'a bien t'as dit galapa le banango le so ouais mwana ndo qui t'aggrave te na makamsu na lobia ce que ça m'a bien oeba eta libino obi bêtise le solier yangwane le lobby dans lobby était que oyibi signification nango tadi ite pa mama nde ba otala biloko bibisi na muno tadi na lobby nini ndo wate lo bakaka obi eteke na lobi ndowa bongo eza ndowa eza do bêtise omoni na attaque nanga bandela ki mongo nyonso to alobi tiango na attaque ata 4 fois ba bêtise abimisi donc yo makambo nyonso oyebisaki nga na loba do ezalaki nango ba bêtise seke ba signification nyonso do opesaki nga ezalaki nango ya lokuta Sarah, pourquoi kokotisa nga na bêtise yo opesi nga na ba signification ya lo so télé eteke on ma plateau c'est que je retire donc yo okosinga Sarah bêtise nyonso lobi pourquoi est-ce que oyebi que moi je peux te traduire en justice c'est que yo liga ko loba bêtise te beya ko lobi non mais yo oyebisaki nga eteke eza lokola ozoka moi Daddy non mais nga non ça sous confiance na taxe ki ba ko bola nyonso mais yo na plateau ya mame pela olobaki nini nga na yebisaki mame pela ndo sanga so nini wana yo lobi nga mutu nazolakisaka ye kimongo wana c'est toi batu nyonso balandaki c'est toi donc yo kotisi makambo ya mabe na monoko nanga siko yo mambo oloba yo yebito lobi yango point mais yo oyebisaki nga ke eteke elingi koloba soki ozokamwa nde balobaka bongo mais ça c'est toi tu vois maintenant basi suna lo solier
tadi oh mabono tadi okotolaka bato boye Gafna lubaka chiluba pour kimongo na monde ti bêtise et puis bêtise n'était donc la makasi na kimongo c'est qui parle kimongo ils ont la facilité ya kobimsa eloko mobo donc eza nango lokola bonjour mais so koti na kati eza makambu mususu et puis ils trouvent ça normal yango yo bano kotanga bilomo ça aujourd'hui jour à souka so yo meki kaka ko yebsanga makambu ya kimongo to kobebana délivre attaque ozaka osalanga repeat Maman Nathalie, na Zubino témoin, président bébé témoin. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont la biba bêtise. Yo la bêtise, t'as la fait la yango. T'as la fait les autres a fait la té. Fait la yango là. Sarah, arrête un peu avec ça aux obébs sa plateau. Hein? Aux obébs sa plateau, tu vois pas. Hein? Obébs c'est le plateau, obébs c'est le décor. Fais la haute yango tali. Non, ça c'est son non. Ça il y a beaucoup de personnes que je respecte. Et bon bêtise oyo bimisia. Na mutu nanga na ebike na lobi nanga do bêtise. Merci. Ce qui yonde ba komelo na ba commenter bandeko. Na yebi te mutalakisi tadi kimongo. Eh yo wanga na mabe Ba yo penana omoni Judas. Jour à comprendre que atekine Jésus au fêlé à kena ekabwe à regretter pourquoi atekiye donc ça lokola yo moko oyepsi bat boke de kana émission ya mame pela elle a confirmé que ye moto azola tsanga kimongo na besoin na kimongo swahili chiluba bon formation yo kangika bêtise qui t'était là yo so malam na la question na kimongo betango te yo bimisi bêtise quoi non yo oyepsa kingai bo Sarah écoute s'il te plaît oh nyo sa malam na la question ya kimongo olobi angote bon je vraiment avec un cœur qui saigne, je demande pardon. Si au moins on a lobby na kimongo za mabe, je présente toutes mes excuses. Ce qui est touché par maman ou bien par papa ou bien par yaya, je présente toutes mes excuses vraiment. Donc bolimbi sangai, c'est indépendamment de ma volonté. Je croyais que juste c'était les exclamations, la joie, toutes mes excuses na bande konyo so bakozo libaku ya kolanda biso. Voilà, Saratola. Tokota na maman na likambo o to kosa la émission awa. Aujourd'hui, ça tire encore à balles réelles entre mais na fait émission na lobelo mambunyo sto lobi na lingala. Libana caméra pour na caméra yo déjà au lobby que ça bêtise au kolobango na caméra ndi non yo lobby Sarah s'il vous plaît je ne suis plus là-bas 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 je fais maintenant mon travail. L'UNPC va suivre cette émission, la presse congolaise va tomber sur cette émission. Je n'aimerais pas qu'elle soit trop vulgaire, terre à terre comme les autres. Mais où ça Bitoli? Non, ça je veux pas, ça je veux pas. Je respecte le règle, le principe éthique et déontologie à Moussala. Tu respectes quoi? Donc, tu respectes quoi? Le règle. Les règles. Les dans le but réglé. Pour yo ah non mais Sarah. Voilà Sarah, parlons un peu des choses sérieuses parce que c'est ce qui fait un peu trop mal aujourd'hui. Le président Hans Lozolo et puis na frère Naye Ebutu. Ibutu. Comment ça Ibutu bien Ebutu. Mais là sincèrement la majorité des personnes Naye babangote. En tout cas, il n'y a pas si. Il n'y a pas si. Dans une émission, on a Sala Kiwana. Hans, a courage pour contacter Batu. Oh, il va contacter, il était dans ma baignon, c'est Sala Batu. Ok. On traduit Ibutu na justice pour Séni. A répondu qu'à Oyo pour Sala Batu. Batu na justice. Yo bando na justice. Pour une grimace, ma casse, quoi, il y a un de mbali. Hein? Pour ni bakina lo batane ba femme censée ba lo balanga Sarah kita. Hein? Pour ni lo lendo boy Sarah kita. Pour ni ba grimace boy konde ko ans. Yo makambo yo sala ki batu musuba o sala ka o yo sala ka sko e komi okangisa su masolo okangise utu aptadi. Non mais lorsqu'on touche à sa personnalité, il faut
La seule chose que ça les alliés quand on a la justice. Au moins si qu'on place babi bazoba. Tété bazoba té retire ça Sarah. Non non s'il vous plaît, nandenge ya mabete retire ça. Luka non 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 mais ce que zoba c'est que doza zoba. Moins intelligent. Tala on a dictionnaire sur les insultes. Nga na ebité. Moi je ne veux pas. Baza intelligente. Sonnez bien. Non même si koloba baza intelligente ça je ne veux pas. Sur mon plateau. Les Cambo ezaki à lokuta banga basenga pardon té. Retire d'abord ça. Pardon senga minde. Non non, Zela Sarah, s'il vous plaît, on va avancer. Retire d'abord ça que nako benga bango bazo baté, ce sont mes frères. Retirant tout ça la analyse qu'on avance. S'il vous plaît. Tadi, est-ce que comprendre ba popo nanga? Na lobi benga. Nazo mona bango na cheo te po yo senga pardon atom si yo bonde la relation na bien. Ngande nazo monelela. Na confirmé te mais ndenge nazo monele la bagir loko la bazoba eza loko la bazoba ah nazo expliquer ce que ba femme insensée pour ba comprendre bien te OK na bien selon moi nde na mona bango bagir loko la bazoba mais baza batwa maele te wana nga na changu na mteme na moni nde baza loko la bazoba parce que si j'ai oboyaki nango bino moko bo peseli yango batu ba 48 heures bo fingeli batu bo bimisi ba secret batu ya ki lesbienne ya ba nyonso et à la fin c'est le pardon, ça n'a pas de sens. Et puis na image balata ki mame pela lobby 7e bagara lobby ezalaki yende babengana yende balandaka na braza fallait baboma na point noir eza histoire ba atangeli biso même na ba kombo ya ba comédien o bazalaka bango derrière la caméra to contacter batouana sogeza lokuta donc ce qui veut dire que makambo au président Mike la Duchesse a lobina et peleza ya lokuta sikoyo après pardon. Le pardon ici sa place, oui on accepte le pardon. Mais mettez ma bateau bino bozokisi. Mon président, c'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, sincèrement, le rôle que vous avez joué, le président Mike, tout le monde a regretté. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. D'accord, il y a 24. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Sincèrement, je connais ces messieurs, bien que tu solo la kaka en passant, mais kota la yebo attitude na ye a koki koya na télévision pour prononcer des choses ou peut-être et koki ko compromettre lobby pour na makamuna ye et tout. Et je pense que même aujourd'hui vos frères à Kinshasa ici, vos sœurs à Kin ici, obolia kana bango soboye bo melagana bango soboye, je pense pas que ba opesa bino sous qui ba pesa bino 60% à confiance. Je ne pense pas que ba opesa bino lisous même à 40% ya confiance. Parce qu'ils ont compris Oyobino Bozali. Est-ce que Sarah, tokoki na kokota na o etali na no ibutu discussion na bango makambo o bazolinga ba kende en justice après le président on se lozolo comme ça tokozonga pour continuer analyse na biso. Merci. L'actualité na yo na ndenge na yo yo ya osumbi maramba bato sala banalise o basali yo boye o basali yo boye batili yo poison bisanga neti yo muto batili yo poison po azwa nini po oza na nini yo ke muta kokotila yo neti poison yo batili yo poison neti muta théâtre batili yo poison po bazwa nini po yo moko yebi ndoza no vana no papa para oza eloka malongati kolinga te ba bando expliquer ba réalité po bozonga na TV oyo oloba na batu ke banda bokinda poto bokoma borge ibutu sala reconnaissance na kabilo ata 100 francs na peso elamba olata ta pantolo wana na ovana na kongo na kipototi oya ga oloba te po batu ba mona o yebi koloba tango pozo ya na TV lukaka ta mwa chemise bien po na tala wana ba matanga o mona ga mo elamba mwa jean so za mona mwasi na poto yebisa mère en mouvement kena ba voice na ngona ba émission les gars na ba émission be yebisa mère biso pe tozanga na bashira l'époque na tozanga king bashira poto ba otine fata mwa chemise obi matamu mutu na miso ba yebisa ata na marché lokela mo ba blowa bien pour ça la roma bien Yé moko à l'époque azola ta ba chemise andeni président en sa comité à niveau ndeni oyebi kenga no comprendre te
Kovanda na ba femme ça. Non. Apparemment, il faut que quelqu'un joue un rôle très important à côté. Il y a président moi si n'est mon Mike. Moi si n'est pas jouer. Non, ne mettons pas la femme sur ça. Ne mettons pas la femme. Oui, que moi ça zong ça mobile nandela mobile pas zong ça. Ne mettons pas sa femme. Parce que entre bango ba ayoka mututé. Déjà ce qui meilleur ami nae Mike la duchesse a pixera maman Mike Kalambai ayoka été. Ce qu'on a ngo pixé di kamba ayoka. Et c'est quoi? Maman 7e bagarre. Aluka ki bo maman to et ya médiaté. Est-ce qu'ayoka ki? Après ces 30 minutes zela. Ah zela bo à côté vidéo. Ah ça là 30 minutes après vidéo méchant. Bah youtubeuse matière et ah on appelle Soso à lobby et boutouazo vidéo après ça biso c'est là atindie pas le canabia vidéo d'émission mais entre temps on menacé au kangissé ça l'actualité na yo na ndenge na yo ya osumbi maramba bato sala banalise okinenga lobine abina ibutu aluka asala pe actualité na donc ye ome ma vie na na pese donc ti sikoyo mona ngo actualité ansoka musinga o metika biso to lobati to peso makambo oyo luki donc ye obenga ngo nda actualité pona ye esali bien et soit accompagner actualité pona ye na vie ya mwana na yo commission actualité d'accord. Le poison et puis ça en est le poison pour azwanine pour bonza na nini oke muta kokoti la yo neti poison yo ba tshelo poison neti muta théâtre ba tshelo poison pour bazwanine pour yo mo yebi ndoza no vana no papa para mais makam yoga ki mama 7e bagarre te lobby donc aloba ki makambo ya poison que il y a un dossier et zo salema soki bandeko musu bana poto jour ba ko ya Kinshasa ba ko kende ko samba parce que makambo poison déjà et kala poison ezara pona ba mouvancier bato mbongo soto ki mutakufi na poison c'est kaza mutu mo bena kilo mais les lobos bango que poison même na monter qui m'a pas baro les poison. Non même mais ta pousse ba ko les poison. Non, yo ki musika mais preuve Tcheko nous apprenons que Tcheko même famille na yemoko na sala na bango émission baloba que non ba bomi yen na poison. Voilà. Non famille na caméra baloba te que ba bomi na poison mais derrière la caméra eza na biloko biso to solo la katoko mais mango na caméra te et ils ont confirmé que c'était ça. Réalité pour besoin à la TV ou ya lobana batu ke banda bokinda poto bokoma borge ibutu abi on eloka malonga te donc ça continue toujours mais sincèrement je nata normal pena ansanani to continuer audio to continuer non nini wana pardon to continuer sous-estimer obinga etadi nga sona kana ba basi Sarah na lobby to continuer non analyse on a et na suka non te et na on a suka te to travailler ba mona analyse parce que na kokolo ba susteti et sidi ba voice sidi ba no loba na loba te donc eza soni comme na moi mbali au finga moninga no moi mobali ana mutapasi ngai shokanga parce que via moi mbali et moi genre via moi mbali alors via ba joueur et alors via ba musicien ko simbelele ka siko apeli ne mon joueur azara ataza ovana na malo e kakuna na via pasi ba jour moko mona club mo apeli ba mo apeli ya pasi kabilo ata sanfa na peso elamba ola tata pantolo wana na ovana na kongo na kipototi buya ga oloba te po batu ba mona o yebi oloba tango pozo ya na TV lukaka ta mwa chemise bien po na tala wana ba matanga o mona ga mo elamba mwa ja so za mana mwa sina poto yebisa mère mouvement kena ba voice na ngona ba émission lika na ba émission be yebisa mère biso beto zana na bashira l'époque na tozana king bashira poto ba otine sota mwa chemise obi matanga mutu na miso ba yebisa ata na marché lukila ta mwa blo wa bien pour ça la roma bien kende souvent que ça ba émission kende sou continue tanga kombo na moi kinsa sana na kabila yo na pesa na bilamba nduza wana na yaga na ngutu poto ti na kabila na pesa yo na bilamba nduza na yo ibutu la te lamba nanga ozo comprendre boluba lelo mutu kwa kabila yo lamba akomotangelo bola oyebi osalisa mutu akomotangele bolamu pour manquer au respect a manquer
respect ou bien bango nde bato bakotaki kombo na ye na makambo na bango tolo bataka manquer respect to ke na concept wana po ya ansa mi mona na raison to kata na concept que ibutu muta manquer respect est-ce que c'est important rappeler mutu chemise bongo bato basombela bato bandako ba lobani est-ce que le président Hans dans sa vie mutu non asunga été non akabela chemise non akabela même ata eloko mo bo été soyons prudents. Moi je n'ai jamais été orgueilleux na vie nanga. Pour nous on a zana kinsa suluba makamwana. Na banana ya poto nanu na binga yote. Non na sula na autozaka simple bureau ya sikura. Kinana kinki usala ba émission bureau de mambadisha suluba n'importe quoi mais il a wata moi chemise parce que mo yebindu zana na garde-robe na suba bingi yoto kinde fit. Ata na pas ministre mo ozata na la maman ya bureau la tati. Suba lobi que l'humiliation. Yangwana eza bat misusu peso akabeli yo. Na biete na ta normal. Bobo ya kana bino. Te na ta normal. Ya critique te. Elamba nini ansalata kasa kota na Versace, to na Gucci, to na Louis Vuitton asombelamba. Osomona vidéo wana. Balinga kolakisa ba vidéo te mais le facture. Non laisse tomber, on se connaît. Toi na monde based. Toi banit. So côté place moro sombelo robi mselango 2000 3000 € filmé. Toi bani. Sko elambani nango ya zotangela ibutu o ya lataka ibutu alataka te parce que ndeyo lati chemise ateza na kombote. Ngakuto ateza nga chemise nga ateza nango ya 2 €. 2 € seulement. Mais le cause chemise nanga. Je mets ça et puis je suis fier de ça. Babilamba batapoto. Même c'est ça 2 € seulement. Babilamba batapoto faut ça. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Non, mais ngana lingana sukate. C'est pas tout le monde ça. Ngana lingana sukate tadi po mukili ba comment otangela batu mabunga. Akabelo lamba monta msa somé ngo 5 € na solde. Maye abeleli na kabela kaye lamba. Ozomona to éviter ka mon babilo ko tane tibo vraiment. Après beaucoup mo benga batu impoli kalunga wana yozo kotela na tinelo émission o ya finga fiston ça c'est na machine ai otala yango to ya o ya koloba n'importe quoi continue koloba n'importe quoi siko ya yo ko venger pona kalunga finga sai to est-ce que on a que mamango ya na sensité? Mais depuis qu'ils ont commencé seulement président Saï. Non, mais ça y a mature. Ça y a na foyer na famille na moi na eu diplôme d'ailleurs félicitations. À colisi moi na foyer na ça n'a pas le temps. Mais au moins aussi makamuka ya président Saï. Mama c'était bagarre asalaki o mama kalunga asalaka et pas président Saï ya ko bengana na ba téléphone pour que tout le monde mais yo babenga ki ancien babenga ki aboya et puis a bloqué ma main pela parce que ya oliana no ya moi pas bon o bandoki ndo futa na ebite soko ozwango mais lelo e commence ok poto comment synonyme au bonga apparemment et ont sa confiance c'est pas ya bande ko ebele donc ba commander o akishasa basé l'autre côté. Mais est-ce que yo éviter que guerre siko donc salé mieza entre ba comédien ya Kinshasa na poto bakozala suzu na bango vrete ata bozo seka moi je suis au milieu des comédiens je suis au milieu des comédiens c'est pas important yo lo bango mais ba otika la ozala su ndenge bazala kité ata tozana biso to seka to melame ba offre mususu ba ekoyi kozala ke yé azana facilité ba boya ngo non wana yozo kotela na tinelo émission o ya finga fiston ça c'est na moi sinai otala yango to ya o ya koloba n'importe quoi continue koloba n'importe quoi tanga komona jour ozotanga jour ba okanga yo bongisa ba $100 parce que ya oliana no ya moi pas bon o bandoki ndo futa na ebite soko ozwango na rosale mission te o ma ile mukie parce que tango zo finga batu ay na ebite poto c'est ça la bino sende o zo finga batu o la bichette ça ya to kota la bichette to sala normal ba de tout ba de faire la comportement na massa la complètement massa la demo na poto kuna ba sangai pour la comportement ya mabe comportement ya non sanité o la fantiler yo ke miki como finga batu como n'importe quoi como finga batu lunga mo finga batu nyonso oh
ama ele ta yala okeno wana obanga bilamba ga mawa kele lamba qui passe hein mekanga ide ngaba mekanga te biso ngaba mekanga te sa tu mena ko so obela ba okaje ko mo mto mto ale sa fufu wali poma na mto na poto de santa balonga to mekanga ikeba nga on fait mission terrain on fait mission na place le boyeba oto finga ba comédie on finga ba artiste nyonso pa pamba mutasala bo fingi ko n'importe quoi lo ba n'importe na ba camarade misu ba la kini misu ba bozana na poto kuna baloba n'importe baloba oyo za ka bokozana ba ngote via comportement na très sale o bela ba o ganga ko mo ngamba la suka ya mbala suka ngala masa te masa no te même na âge pas di boma poto belgique ça la hote o danse yo finga ngai o benga be ibutu ba ba le déplacer na tu va so kindani to ba yo eza la mbala suka benga ngai bo finga ngai so eza la mbala suka ya la mbala suka ngala masa no te na be to so kinte to ba ansi mususu o finga n'importe qui do finga comme do suba ba nyo so ba te bele ba do be via comportement za bien te o benga te fo bo ba ngape ibutu buena na kibao na la kabila la no kabila ngai la mani ya malunga kabila ngai anse la mbala suka na mbala suka na mama na teti on sa na teno mona ngau na mama na teti on sa après avoir créé ba trouble au sincèrement c'est bah comme suka na ba pardon c'est de n'importe quoi franchement des fois lorsque j'arrive à un niveau où na mon place il y a replacé mon angaïté, je me retire et puis je ferme ma bouche pour ne pas kobeta mabaku, pour ne pas au-delà peut-être il y a des règles, au-delà des principes, au-delà il y a éthique, mais je me réserve. Sarah, un dernier mot pour nous. Rien à dire. Total à Jean quoi. Mais à quand ça me touté. Et pour me tout, quand ça te soutenir, pour y bakangi ça été. Je te lâcherai pas, bakangi ça été. Vaseline, bakangi ça été. À quand ça me touté. À assumer. Mais moi je vais tenter d'appeler le président Hans Lozolo. On a évité ce qui est à Oyambanga. S'il continue à faire ça, il risque de commisser na place Oyo et de déstabiliser même à Kamounaye et Belé. Parce que déjà j'ai appris dans la vidéo, il avait cité même les noms. Il y a Maman Olive, il a cité les noms, il y a Raïs. Vous devez faire très attention, président Hans. Très attention. Le monde est compliqué, papa Nanga. Toyebi ba place to outil. Le lobby sope to komi bateau famille de Tchela Motema, famille etalelaka. Toza na ba responsabilité. Et moi je me dis, pendant que vous faites ça, est-ce que vous pensez aussi que vous avez une belle famille? Est-ce que vous pensez aussi que vous avez votre propre famille? Est-ce que vous pensez aussi que vous avez vos propres enfants et ta propre femme à la maison? Papa, gardez même à ta silence oyo ndeko la duchesse à garder na yeti na suka aye ko senga pardon. Tina suka aye ko senga pardon et ko sala bien. Tina suka aye ko senga pardon et ko sala bien. Parce que j'ai l'impression que le président Hans Okumo benga tout le monde, Okumo menacer tout le monde, Okumo tindela tout le monde un message presque il y a si c'est 3-4 personnes déjà entre autres Sarah Onafandina ye awa. Lorsque vous appelez, vous menacez, vous insultez les gens, vous rappelez les gens makambo batu yo sa botala randenge biso tozoya kana ba itando ekeote. On travaille tellement na mambo belé les bandes à caméra entre autres, on cherche à ce que ba moto oyo et bo mama ba moto aussi là. Je pense que nous sommes même parmi batu o bazo benga epé la nuit et jour à ça la lisusu ba émission té. Je pense que la dame qui est à mes côtés, Sarah Tola ici, a fait même de son mieux. On a même organisé que to kende pas maman pela, to forcer to ça la émission
pour que asenga cesser les faits babilo konyoso et si là tout ça intérêt na biso ezanine toko gagner nini toko zwa nini. Or biso tozana besoin matière wana ya ba chaîne na biso étaler maka écouter la biso ba vue mais biso to luka ndenge nini tokoki ko boma moto papa vraiment de votre côté boluka pe ko boma moto. J'en profite pour dire un grand merci parce que nazwa grâce ya kozwa ba conseiller lokola ba papa Noé Mavakala nzinga motema ya mama Zozo la cour suprême a triplé nazwa grâce à kozala na ba mama Bijou Nketani lorsqu'elle t'appelle au téléphone tu sens qu'elle te parle et nasuka oyepse merci beaucoup maman Bijou motema ya papa Leka Jean Pascal le président de tous les Congolais la diaspora congolaise au Bofandi na Liège kuna na kanisi bino na nzela ya papa Pascal merci beaucoup na mama Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary Eliane Kazimoto Sarah Kianza, Siara Lumba Lumba, Mama Yvette Mbangu, Bandeko Nyonso Bolinga Katadi Ngalapa, Fifi Wechi la star, Nzambe Azala Nabino, Awande to Kabwani bon des livres. Tokota Nambala Sima, Lobioko le Kalelo. Allez. Merci.